Félix Acho camarade au monique esili nga na kosala ne confusion caméra akotaki moto wana bakangi bango na vidéo à l'appui ndenge bazo sala signature à lokuta bazo zwa $30,000 mais bango pona bango ba ndenge ba yebaki ke Félix akolobela bango te akobanga pour protéger bango ayebisi bango ba fongoli dossier na na présidence balancer maintenant batuni procureur général allez à fond dossier c'est-à-dire oyana union sacrée ozala libanda passer na yo et ko rattraper yo ozala famille ya Félix ozala membre ya IDPS ozala membre ya parti nini nous tous devant la loi toza ego ngo posa na bango ezalaki baluka ba trouble parce que bango ba mesana na kokonza na moyibi tango mokonzi ya mboka chef de l'état zoki mokano ya ko se séparer na bango ya kendaki mbangu na Goma wana tonga kendaki akendeko sa recrutement ya ba jeune militaire kokonza na Lukuta kokonza na Bitumba kokonza na koboma batu. Bonjour messieurs les dames, bonjour à vous tous qui nous suivez partout dans le monde et pourquoi pas Nabinyo Boza en direct à Kinshasa Makambo. Grand merci Naba étudiants Sobaza na niveau ya Maroc soutien Nabinyo tozomona yango à travers ba médias Nabiso. Grand merci Naba Diassa comme on vous appelle des États-Unis d'Amérique, France, Canada, Belgique, Singapour, Nabato Bazana Venezuela, Bozaka Diaspora, Nabato Bazana Argentine, Bozaka Diaspora. Grand merci Naba combattant Nyonso, Obazara Nabiso en direct, il y a ma chaîne partenaire Nabiso Nyonso Tuzaranango en collaboration. Vraiment merci beaucoup. Lelo Tuza Awa, Toyoko sur la Bongo Makambo Italie, actualité politique, na discours à chef de l'État pour au discours à l'Obaki devant les deux chambres. Et Zana nous frappé pour l'Obaki Makambo Yamutuya au peuple congolais, Azaki Nango Posa, Otuzela Bambula Namula. Na mon panzi nanga bomoni naza entouré par les deux grands combattants, deux grands leaders habitués déjà. Tous en a bango to solo la bongo mingi makambo oyo mosusu to vivre lelo o tangam bien na kombo ya comme oyo kende na kombo ya Covid 2019 mais simanango na moi nungu moko ya mike ezali makambo pe ya couvre-feu oyo za décrété na Kinshasa to la bongo pe ndenge ya embouteillage za makasi vraiment ba congolais ba kinois to biso ba kozonga ya nini vraiment restez branchés connectés. Je dis grand merci na Maman Jemima Kalonji depuis les États-Unis d'Amérique, à niveau il y a Dallas. Merci à toi Maman Jemima Kalonji, le meilleur vœu à toi. Ndekombote. Mbote ndeko journaliste. Boni sango. Sango eza kitoko awa sango est dominé ezali formation ya union sacrée comme structure ou accompagner chef de l'État. Na formation, il y a futur gouvernement, il y a union sacrée pour l'intérêt du peuple congolais. Tout le son est retardé. Comme Kabila, le régime naïe, AFDL est tombé. Maintenant, nous sommes très directs pour que tout récupère le retard. Ça fait 60 ans. Les Congolais se retrouvent. Minéré, Kakaizali, Dan Clerc, Boyna Boy. Mais les Congolais se retrouvent. Ndé Angoma Namboka Félix a l'obité. Oyo coalition Oyo Kabila Tchaki et Zalaki Yakinduki pour nous faire souffrir le peuple congolais. Maintenant, tous les peuple congolais nyonso à soutenir comme va et comme Kobeta sur toute l'étendue de la République. Oyebi province, il y a Nord Kivu, il y a Mongala, Sud Kivu, Maniema est tombé l'opi. Comme ko changer koko tena union sacrée lokola lika momususu. Ndé si Bobangi na Martin Foyulu na Muzito, balobi mais Oyo est comme parti état ou bien nini. Les Congolais ont eu conscience. Monique vie ya biso. Salut na biso eza na kati ya moto. Comme après si des gens là, tout ça la union sacrée, eza IDPS. Eza parti musuté. Ezali eloko ya ko sauver intérêt ya peuple congolais. Mais union sacrée bientôt là mais premier ministre sortant on a démissionné. Il y a des gens là au besoin d'information en retard. Premier ministre même ça compliqué les professeurs de Kabila, il y a FCC. Babo Sanik, le premier ministre et le premier collaborateur, il y a chef de l'État. Entre chef de l'État et le premier ministre, intermédiaire, c'est la carte.
Au monaki mardi passé, chef de l'État benga ki premier ministre Yaka Yomoko. Est-ce que makambo ba sololi soka pesi démission président aya ko yebisa yo etali ebinote hein? Est-ce que président de la République o ayebi constitution na bisoke ba koki konomé informateur pour la koluka majorité a konomé premier mususu soki premier ministre a démissionné a ko sala erreur wana nde yango to ezo bisa ba congolais ke botika distraction wana ilunkamba a commis premier ministre il appartient au passé. Ouais, au passé il fait les affaires courantes, c'est-à-dire nde makambo wana botala wana te totala kaka Félix bientôt là bokoyoka kombo ya informateur Paul Kanini aluka premier ministre Sika Frank Djongo te wana ngana azate bakomi ko welela o très cher kwebo tout ça wana eza suscription maintenant banda Vital Camera longo na présidence moyen information bima ezate maintenant Félix a commis donc Kolo Masolo dans son pouvoir discrétionnaire yemoko yemei tant que 40 de la nation makamwana a commis ko travailler yemoko parce que monique ba congolais nazo zong seosim oyebi que tant et comment qui Tshisekedi a écarté entourage na nyonso na diplomatie asali kaka na Félix Obozomoni parce que Félix est devenu président comment Félix a accompagné Etienne Tshisekedi na dernière minute na ultime combat na diplomatie c'est pourquoi Félix a yebi makambo nyonso vision nyonso ya Etienne Tshisekedi yenda yebi yango je na ozongela ndeko awa maman Olive Lembe interpellé na niveau ya Goma na parquet militaire. Qu'est-ce que vous pensez en tant que Congolais? Moi, si ancien chef de l'État a interpellé pour Namanungu Nungomoko Izotambola Oyo, si comme ko banque c'est bien que ça pour tous comprendre que c'est comment na maboma les qui. Merci beaucoup ndeko journaliste na mutuna yo pesingai eza mutuna ya mayele belé. Yambonga ko banda nazo me présenter d'abord. Naza Jacques Neville. Naza ndeko ya ndeko Moïse oyo auti koloba na biso na bwanya ebele likambo yo zotuna ya mwasi ya première ancienne première dame mwasi ya ndeko Kabila oyo atikala pe kozala président légitime te na mboka oyo bango posa na bango ezalaki baluka ba trouble parce que bango ba mesana na kokonza na moyibi kokonza na lukuta kokonza na bitumba kokonza na koboma batu yango monaki tango mokonzi ya mboka chef de l'état zoki mokano ya ko se séparer na bango ya kendaki mbangu na Goma wana tonga kendaki akende ko sa recrutement ya ba jeunes militaires. Il avait recruté plus de 20 000 militaires soit disant que nous travailler na ba ferme na bango sur les produits agricoles alobaki place est limitée. Alors par grande conséquence, ou plutôt par grande surprise, donc on découvrit que Batouana Bazalaki Basoda. Babando qui est en formation pour attaquer le régime Oyo est en place. Alors, et y a que ça les mandénini. Batouana Bayeko s'est retrouvé le lot et belé awa parce que tout ça c'est quoi en opération Kanga Mutali Boma. Mais ma bombe tondi na Kinshasa ba bombe komi ebele tozo yebate liboma ya solo ayebanaka liboma pe ya lukuta ayebanaka omona kilobi nakangaki liboma moko na fikini azalaki na deux revolver na chombo ya sika liboma azana iPhone 11 ya sika yo muto kangaki biso batokangaki ye nga mutu na repéré ye na bengi ba master on l'a récupéré iPhone na revolver ya sika. Bon, moto liboma ndeni ni oyo ayebi ko communiquer na iPhone aza pe na ligne moko sécurisée. Moto liboma ndenge wana est-ce que vous comprenez gaza moto liboma? Alors oyo etali mama wana bakangaki 6 jeunes garçons na Goma baké na tribunal ya Goma kuna grande na auditorat militaire. Ba témoigner balobi biso eza mama Olive Lemene mutu a tia biso na armée. Nous sommes là toza ebele awa na Goma pona ko semer ba trouble 18 000 basi ba précédé biso na Kinshasa. Toza na 18 000 infiltrés awa. Mais bato mozo mona wana soki otai lelo na banzela bato moma ko ebele o mitu na bato nyonso bazalaka na Kinshasa or que eza ne ba infiltré ne ba ko bato maboma ba soda. Eza pe mbala liboso te na parti awa tokangaki 3
bazalaki na manduki. Avant wana na parlement tokangaki mibale bazalaki pe na manduki. Lobi tokangaki moko. Lelo pe tozokende kanga mususu. Mutu maboma aza na bilamba liboma, aza na suki ya salite, mais ye moko azoluma mafuta solo ya bien. Donc les autres vie à peuple congolais en danger. Voilà pourquoi certainement les autres vie à peuple congolais en danger. Alors chef de l'État à la lité. Chef de l'État à la lité, moi je l'appelle l'étoile brillante du Congo. Parce que azalaka lisu amonaka musika. Eza lokola caméléon. Caméléon azalaka tali koto monoko azotala koto zokana azotala koto yo. Ozomona. Donc bangotan wasale makamwana babanza kité, ils vont réussir. Or que les mesures sont prises. On a tout sous contrôle. Tango tozolo banayo awa, ezala bango atamaboma. Ezala bango babombani, bango moko bakomi komi bimisa. Voilà. Très chers internautes, avec beaucoup de plaisir, Ndeko Mathieu, André Babenga, on a Benga Mathieu pour Mathieu Kinda Sangomakasi, Mutumura autour commenter na ba image moto salaki na dernièrement. Alors mais Ndeko wana pourquoi comme ministre te na IDPS Paul Bamagambo ya Mutuya, oyo biso tozali banda, tozana on a posa to landa quand même. Chef de l'État na boule na ende biso to bengango boule wana ya Union sacrée wana na batu wana ba muto noir bazale bele wana moni ko simba. Merci monsieur journaliste. Maintenant au pesanga moi bonus na répondre batu bele batu ninga likambo wana. Mais na internet même na réseaux sociaux nazo répondre. Nazo répondre une fois bayoka net maman veuve Kachunga. Même maman Mathilde Kachunga na José Dina na Paris boyoka réponse nazo pesa na mutuna obutuna ki wana na audio na landa ki bino maintenant nazo pesa bino réponse ba congolais nyoso bayoka leloyo ndeko na biso oya outi Belgique pour la lutte contre la corruption DG il y a APLC à cause de la voisin il y a Vital Kamerhe bientôt là na bato misato. Ah bon? Mais je vous informe maintenant nazo yebisa bato boyoka na lobaki on est déçu pour na bango, on est déçu makasi pour na bango. Eza bato nyonso te. Eza bamboma, mabe bato les gens confondent Félix na ba président mususu baleki na mboka. Soki Félix acho camarade o monike esili. Ngai na kosala ne confusion caméra akotaki. Moto wana bakangi bango na vidéo à l'appui. Ndenge bazo sala signature ya lokuta. Bazo zwa $30,000. Mais bango pona bango ba ndenge ba yebaki ke Félix akolobela bango te akobanga pour protéger bango ayebisi bango ba fongoli dossier na na présidence balancer maintenant batuni procureur général allez afongola dossier c'est-à-dire oya na union sacrée ozala libanda passer na yo et ko rattraper yo ozala famille ya Félix ozala membre ya IDPS ozala membre ya parti nini nous tous devant la loi toza ego moto munene ona uti poto totangaki na Félix boye na boye ayebisaki bino parce que bolandaka te biso nde toyebi Félix wana bien alobi boye omoni Kabila akwena mutambo abana ko miloba je suis Chinarambo Chinarambo devant Félix tala sko lelo Kabila zaopi nazo répondre pe likamo ya akaikiba visa ebimi Kabila azalaki déjà na route mais compliqué ba américain ba compliqué hier. Ngaki kibako sanini. Nazo yebisa yo na exiled. Ba américain muto akendaki Lubumbashi, akomo se trouver que sous Kiba, il fallait jouer l'avion na yaki Kiba. Zelaki Kolwezi Tanzanie. Parce que Tanzanie ne place zo nationalité na ye ya Tanzanie ya solo. Awa azalaki bopai. Maintenant nationalité na wana. Maintenant tango komi na Tanzanie, ba américain ba lobi boy. Avion au azana ngwana au jet au bapesi parce qu'il y avait condition il ne pouvait pas entrer dans n'importe quel jet parce que Kabila ne wana aza assassin aza terroriste comme ça là a explosé yemo ko kufi ou bien a piégé avion pour akufa balo bake ils sont na esili ndenge ye azali mais na ba américain balo baki ke okokota kaka na avion na biso avion oyo jet oyo ko zo Kabila wana eza jet ya famille ya ambassadeur Mike Kamer j'informe tous les Congolais ba yebake à partir de lelo la délégation, dis pour les la famille, ambassadeur, Mike Kamer. Dans matière pambate, on a fait la recherche. Na pesa ba Congolais, nani. Ghetto wana est compliqué que Kiba, aza sous l'embargo des États-Unis, et tikali kaka une année il y a 2020. Pour ici là,
depuis 1962 nde place batiaki Kiba na embargo. Maintenant batiki Kabila a sambrouillé a remplir formalité nyonso ayebaki azobima. Maintenant bayeko yebisa ke to se référer na embargo ya États-Unis. Kiba azana no moyo kende Kiba ezate wana si a signé formalité nyonso d'usage. Mais lelo ya kitina Lubumbashi, lelo kitina Lubumbashi bato comme ça zonga na Lubumbashi to préparer et c'est comme souci ya exil. Entre temps révélation et bimakate salinini et bimi 18 000 mercenaires au moins sina ya tindia ke Goma olieba ke mbala moko bamoni lokola bazokosa zokande service de renseignement ya Fati Beton na ya États-Unis na ya Israël et ont contrôlé mouvement nyonso ya Kabila. C'est pour vous dire que Kabila babimisi mwana muke devant Fati Beton, hein. Azali sous China Ramoteme Félix Azar Angers tala ndenge ba tourner page a signé à cause de la sous politique à cause de fonction na l'état les sous té sénateur à vie on est déjà fonctionner en bino les autres fonctionner sénateur à vie ancien chef de l'état ils ont fonctionné ah c'est la bon et BLP en 2023 nazo kende kuna dede ba yebisi ke biloko nyonso oyo ozwaki na Congo parce que contrôle salamaki na FBI na EPRC oyo et komi ko bota basalaki contrôle na monde mobimba compte ya Kabila nyonso ya Kazembere ya Mutware ya Urumberero ya batu nyonso na Vital Kamerhe oyo bakuti compte ya Kabila mususu eza na kombo ya Vital Kamerhe batu nyonso bakoko nyangi tout bazana na compte ya Kabila dissimulé partout dans le monde. Maintenant basali contrôle bakuti mongo na eza ebele nde ba yebisi ke po obima il fallait aussi signer na protocole d'accord que biloko ozui l'état kotika la pauvreté yo kene na mbongo ebele Kabila aboyaki ba yebisi ke société nyonso o privatisaki olongoli ozui société à l'état na kombo ya yo na famille ya bana bandeko na yo balobi société nyonso wana ezonga ya l'état na biloko nyonso tie libana moka ezonga Kabila aboyaki mais tango amoni Félix a dissoudre coalition alobi kobanda lelo coalition FCC Abou bien nde yango Kabila ba yebisi pa ba conseil na ye bakangi yo eloko bana ko protéger d'accord obo sinyange ndenge Tshisekedi aboya accord kimambango sino bazokanga yo kakao nde Kabila akemba umangu na ambassade des États-Unis d'Amérique ayebisa ambassadeur ma caméra pesanga dossier wana ona boyaki wana na signé Kabila signé maintenant ndenge pardon ndenge ba déjouer asi a signé makambo ekomike akobimba lisusu te nde Kabila komiko ko zinga lokola moto ya liboma na bito ozo comprendre mais asali quand même akomi na Lubumbashi asali plein tout monde ba tubayeko yamba ye moyen akima lisusu papa est-ce que oyebi pona plein papa était Tshisekedi na Congo mobimba monde mobimba même à l'extérieur abana ko sala est-ce que akufi président oko sala plein na yo wana mais eloko babengi pouvoir okozongo te eza eloko mususu lelo te ayibaki pouvoir ya peuple congolais. C'est ça la justice va poursuivre Kabila nazo yebsayo. C'est la justice, ce n'est pas ni Félix ni ambassadeur Mike Kamer, la justice internationale na la justice congolaise. Oyebi ke tozana état de droit mabunda tango toyebisa ke tika état de droit kota alobaki non nous sommes pas dans une république des juges. Maintenant tango ba renverser ye na assemblée nationale ya Kimimbango ko déposer plainte na conseil d'état ba magistrat wana ba juge wana oyo ye abo sabotaki pona ko investir na palais du peuple. Maintenant ke ye pana bango oyoki sort cour constitutionnelle alobi ke kaka bato wana oyo bazali ba bureau d'agent nde ko sala musala nyonso etikali jusqu'à kopesa biso bureau définitif nde yango tozobisa ba congolais boza na distraction te na minute oyo nous sommes dans une construction d'une nouvelle république développement à Congo ezobana na union sacrée. Maintenant problème condition ezabou sacré bobengisi bambemba ba Moïse Katumbi bayiba bambongo zena na ebisa o ba Moïse Katumbi bayiba bambongo na Kabila bambemba na 1+4 badama bambongo ba fonctionnaire muditi le lokutu chef de l'état ya Fati. Merci beaucoup ndengo lobi mbudi ezonga bino bozolinga union sacrée bosanga na bato nyonso bazali na ba salité ya makasi po biso peuple tout souffrir nazo révéler eloko mususu po yeba omoni bato nyonso bazali na union sacrée wana. Ils étaient les adversaires ya ba combattants IDPS. Maintenant pour faire la paix, nde Félix alobi réconciliation. Basala kana moto alingi yote. Basala kana moto ozana ngote. Il faut que ça na bato oyo ba inaki yo. Bato oyo ba trahira ki yo. Nde kimia ekota na mboka esengeli bato wana ba tubela.
Topasi Bangota. Moïse Katumbi. Je vous dis. C'est là, Nazongelo. Mais maintenant, Nazongelo. Ndeko, Union Sacrée. Tout ça, l'émission Melo pour te faire expliquer à télé internautes, à téléspectateurs, nous sommes dans les bandes que l'Union Sacrée c'est bon. Kabila Akimi c'est bon. Maintenant, biso ba peuple congolais, place na biso ezawa pina nyonso oyopo. Président Félix Namito ndé espoir na biso ba peuple congolais. Ponga na lobo na journaliste. Mais na za peuple congolais. Naza na bana na obotawa. Hein? Naza muto alibanda te. Bino na Union Sacrée na bino na bozi Moïse Katumbi grand mafieuse. Hein? Moïse Katumbi grand mafieuse. Ba preuve ezali ba bengise ba congrès ya minene. Mbemba ba lia ba mbongo ba sala ba guerre. Ba tu ebele baza wana bozi bo memeli ba biso bango na Union Sacrée. Est-ce que ba peuple congolais va se trouver na makamwana? Ndeko journaliste na lobano boyi. Omoni mutia mabe. Mutako za la mabe na dernière minute c'est converti. Kabila et Kabila ko se convertir te parce que ça congolais te. Nazo lobano kamoko. Omoni Saoul akomaki Paul. Donc c'est-à-dire Jean-Pierre Bemba wana ezala mabe na ya sala ezala nini le lobango tu bazongi na raison. Nazo révéler le moko. Pour rejoindre idée mon conseil. Effectivement. Celui qui est pour nous n'est pas contre nous. Katumbi ezala iba ezala boma ezala tango azongi na raison. Conscience na ye lobelié. Te loko mona mboka zo sala eza pona intérêt ba mususu, je ne vois pas le pourquoi togo boye la bango. Et lo musunga lo bezanini. Union Sacrée otuni lobi bisika na biso peuple eza wapi. Chef de l'État a travaillé 2 ans na batu oyo bazala ko combattre ye pour peuple congolais et se retrouver te. Yangonde a bomi coalition poto ke na Union Sacrée de façon que ba investisseur baya peuple congolais azwa musala a se retrouver social ya congolais et comme malamu. Yangondo moni Union Sacrée zali seul espoir. Oyo ekopé sa condition parce que chef de l'État lobaki maintenant le travail vient de commencer. Kisalume banda. Mudimu Abani. Musala et bandi. Pourquoi et bandi? Parce que batu oyo bako résister na Union Sacrée place na bango eza voisin ya Kamere. Oyo tu akomeka koyiba. Biloko à l'État. Oyo tu akomeka kosala bisala sala. Oyo ko cadre na état de droit te. Parce que Congo est le premier pays exemplaire en Afrique. Oyo ko prendre Batou, qu'est-ce que l'état de droit? Même en Afrique du Sud, il n'y a pas l'état de droit. Le Congo sera le premier pays en Afrique qui sera à l'éducation de l'état de droit. Mais le directeur du cabinet, chef de l'État, bakangé pour Moïbi. Na mboka nini en Afrique oyo yebi. Toke nata na monde mobile. Soka bakanga directeur de cabinet pour avoir détournement. Bakangata. Et puis baza président en pleine fonction. Directeur de cabinet Azam Moutia président. Mais arrêté par la justice, malgré Ezosa la président Motema Passi, parce que Zamwana Maïnaye, mais le cola Yemoko Andimi état de droit, il n'a pas autre possibilité de devenir état de droit. Oh, Ponaki. Tout sera Fimbo état de droit. Fimbo Egobeta, Peso Beta, Ego continuer à Robeta. Bossali état de droit. Bossali Union Sacrée. Union Sacrée, voilà. Union Sacrée de la nation. L'opposition, c'est parce que l'Union Sacrée. Non. Union Sacrée de la nation. Et ça, président Fachi a tchemwa mayele po akamata batu nyonso na ba yiba misolo ba sala ba congolais mabe apusa ngompe menyi po akanga bangolo ko la kangi ka mérité. Ezaboy. Na le 30 juin 2020 oyo. Alobaki ke nalingi komona moto mabe azokufa te. Liwa ya moto mabe te. Nalingi moto nyonso komi Jésus. Fachi azana motema ya Jésus. A se repentir hein, de façon que ba congolais ba sepela. Na idée o sali Union Sacrée ezali que ba congolais ba se retrouver. Soki ozoya kokota donc à des gens na Union Sacrée eza condition moko. Ozoya ko travailler pour na libumu na yote, ozoya ko travailler pour l'intérêt du peuple congolais. Okotina mo kia. Mais ya na lobby na bato Kabila. Bato ya PPRD bazana Union Sacrée. Bato FCC bazana Union Sacrée. Bato nyonso baza ki au changement parce que campagne ya Félix alobaki ke na lingi changement. C'est pourquoi monaki to salaki cap pour le changement. Mais kamera moni lokola likita ya ye ko ya ko dribbler Félix ndenge asakana kina papa Etienne.
bol. azwi bor na ye ndenge omoni directeur ya lutte contre la corruption amonaki lisusu ke akodrible Félix te Félix comme azo intervenir azo défendre intérêt ya peuple congolais mobimba soki oye na idée wana yo moko okobima yuma mais peuple congolais akopesa yo crédit te ndenge nazosenga ba Moïse Katumbi wana ba Jean-Pierre Mbemba ba Bahati Lukwebo ba Frank Diongo ba docteur Noël Tchani bato nyonso wana les grosses pointures soki okoti na gouvernement union sacré yeba ke tu es serviteur ya peuple ezali mpona kobimisa osomba lisusu dipe ebele oteka minere ndenge banda koteka na kabila okoma na 50 makambo oyo ezali kopa te oyo ezali service du peuple okoma na 50 makango ndenge bozowela bozoya mbangu bomoni biso tovandi ti biso bato tobundi bitumbo 37 ans na chômage totika bino bowelela kosala misala wana na esprit ya koyiba te parce que